lelo ozomona ke bato balobelaka ndeko na biso Fally Ipupa bavandi nye donc ande moment oyo bayeba déjà kotia bato pression oyo baza na Europe kuna po bayeba kosomba babillet na makambo nyonso tu bapilier wana fale bayeba kotia makele déjà na moment oyo me bavandi fixe nzoka ande makambo ya Bordeaux ezali makambo ya lieu ezali na mboka lokola neti ya ba orchestre oyo ekekutana vraiment ke na la team des fois bapika pe de côté ya chant bayembaka ndenge moko na studio eloko nyo tu Héritier asalaka so okoti même na répétition okocomprendre même oke na kati ya toilette osala petit besoin okocomprendre ke te oyo eza disque bien ezali live Héritier aza déjà moto oyo na nzela ya parcours Héritier ndeti na parcours ya musique aza na droit kosala échec te aza na droit kosala pe erreur te parce que ayebi ke mato ya bakongomani elingaka nini donc mais lelo tomona ke bobani na basala ba 15 000 bobani na basala ba 30 000 po bokita na se bokende siko wapi au cachot de site esani bonokita na se nzoka nde muta mataka 1 2 3 4 si okoma na 10 mais tant bobani na 10 donc on okita na benga ngo shit empire donc outi na passe à 40 000 oye na 15 oye na 13 obando sani obandi kokita poni outi na sommet nzoka nde sommet wana soko beti yango ekomaka siko ta ya reine donc eloko na beti siko nga na sukia donc yo bandi obando kita na sie siko seni boza na bakalikili ya mabe ya kowela mokili eza fixe bata monene ya babitant de la terre bazanga mawa quand on met les chanteurs à tiers date na que le 15 na mois de septembre donc c'est-à-dire quoi ayebi o azoko mibongisa ayebi o azoko pesa les meilleurs ayebi onyo tout était bateau balinga latine pour parce que na kati ya chemin de la gloire donc kuna mobola zati po bayembi kotali mese waze kwa comprendre que te aya kuta bat na musique mazali première noko oya kuta bat na musique abeti Olympia abeti Zénith abeti Martyr aya ko betela bato Adidas Arena etali Félix waze kwa te ya ndimi ba engagement pe ya kosigner mokoloto na kati ya Adidas Arena bino ne bakongomani boye bande kopesa ndeko Félix waze kwa so nite niye makamba waze ko mo sala bato lwa kilo donc bato nyonso bakotia baconseil boye ekomi na to waze kwa bozozela occasion de shit akoya po bénéficier nini nzoka ni il faut ko valoriser culture congolaise ke liboso ekwesama na sonité. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre chaîne Congo 10 Télévision. Merci beaucoup à Papa Zidane Fikoulou depuis Londres. Merci beaucoup à Mitterrand Champagne. Merci beaucoup à Maman Olga Kabelo, les sœurs uniques à Mokonza Kabelo. Voilà, je suis Belo Louzé de présentatrice dans la Katia Congo 10. Vous s'abonner massivement. On se retrouve après. Connie Star Autozane sur le plateau, à qui déjà je dis bonjour Connie, bonne santé. Bonjour, Kolo, Agoba Telabiso, Makamonia, Autozo qui est toujours dans le bon. Vraiment, merci encore, on a battu tout Bazuli Bakwa, Rolanda Connie Star Mavinga, Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Bana Mame Milikola Zanabino, Chaga Lutadila, Amigo Jen Lutadila, Peselanga Imbote Bele Pa Pepe Fataki, Richard Akunji, Papa na Richi, Ariko Akunji 2-0. Didier Sanda Animas donc Kolo Ayeba Kozana boss papi matalata la matos boss papi matalata la matos yana Didier matalata la vraiment que Kolo Ayeba Kozana bino toujours Dodo Maziza Motema Valentino Maziza na kata Bilbao Kolo Ayeba Kozana yo Sam Kuku le nécessaire Motema Aimé Kuku na pesi bino bambote belé vraiment grand-père Gauthier Moteba na pesi bino bambote vraiment bolanda biso na nenga boke binyonso merci encore la Beja la bière de Lix, Basse-Gare du Nord, Kolo Ayeba Kozano, Chichi, Baptiste a vraiment Kolo Ayeba Kozano, Zoma qui s'appelle Vanda Liboson, en amour, matin, et à Kosali Sangai, vraiment, na vie, en Makamonia surtout, et Kozalama dans les bons. Voilà, Connie Start au Bande déjà, sortie officielle, il y a Chemin de la Gloire, où ils ont concert mené Héritier Watana Boabetana. Pullman Hotel, au Kolo Nini par rapport à Spiritas, Meloman à bonne musique, au Bazolanda, au Wengemen.
okoloba nini par rapport ya concert wana. D'autre part nayebi ke eza na 1000 chance na makambo nyonso ezalaka ntango mosusu tovandaka ke na Philippine makaya na ndenge makambo nyonso ezalaka vraiment toujours bien. Pourquoi nalobi bongo? Héritier ayembi ba millionnaire na kati ya disque ya chemin de la gloire. Donc chemin de la gloire elingi kolakisaka ete eye na makambo ebele eye na capacité ebele. Pourquoi nalobi bongo? Ntango omoni déjà musicien comme lokola monsieur le chanteur Héritier Watanabe. Pourquoi nalobi bongo? Azwi grâce pe chance pe gloire ya okabula ba pilier na ye na kati na orchestre pe na lobarango. Orchestre oyo ekokutana vraiment ke na la team il faut pas piquer de côté à chant ba yembaka ndenge moko na studio eloko nyo tout Héritier asalaka so okoti même na répétition pour comprendre même oké na kati ya toilette pour ça la petit besoin on comprendre que o eza disque bien ezali live donc répétition et zo pesa déjà saveur moko boye ya le même il y a les meilleurs ceux qui siko écouter ce qu'on a concert place au était bateau ba pesi le meilleur na bango pourquoi pas c'est là parce que on dit que monsieur le chanteur n'a confiance na ye il y a savoir faire na ça fait nuit de temps pour comprendre que Héritier Watanabe ayebi makambo nano ya nzembo ayebi makambo nano kozala nano musicien ayebi kozala na position ya podium ayebi na makambo okabula voix na ba pilier na yango monaka vraiment topesa vraiment la team Wata chance ezali orchestre mo eza na avenir ebele pe eza na makambo ebele na question tuninga na makambo ete lokola présentation ya album oyo babengi lokola neti chemin de la gloire donc gloire wana tosanga le 8 juin donc toyeba kokabula sentiment na biso na monsieur le chanteur pour parce que tokozala décidé yango na lobaka ba orchestre ezonga ndenge ezalaka kala bato bazoma tant que orchestre ebeti pendant 10 minutes ou ebeti 10 minutes on comprendre que te ba misusu basalaka bava baventir pona Héritier Watanabe nga azala na confiance na ye pourquoi au moins déjà texte Héritier Watanabe elobaka déjà quelque chose texte Héritier Watanabe eza lokola epesaka mutu il faut oyeba ko réfléchir ba disque na ye pena banzembo na ezalaka ma faut réfléchir bien poza banzembo batu poza na mutu so oza na mutu te otika la comprendre donc ezalaka ba texte moko be na comprendre ngo te une affaire nzembo Héritier moko ekoki kopesa biso lokola le meilleur que oyo yoke ekobima na ba orchestre musu lokola 4 chansons mais na nzembo kaka moko na ba texte oyo ezosenga kete le grand caméraman oyeba ko digérer téléphone na opo ezopesa biso retour po yo moko mozalisi mais ozo compliquer sur biso boko mutu avani pembe na biso Philippine makaya kosala neti nini c'est ça le problème yango yango mona ke nzembo moko Héritier ozomona ke na ba orchestre musu ekobima lokola neti 4 chansons parce que azwaka temps ko réfléchir ya kopesa bato le meilleur ya ko différencier na ba nzembo ya ba orchestre mosusu pourquoi tolobi lokola neti so ovani lokola neti makama monde ya babiton de la terre bazanga ma okopona kete biso bata mokili tokoma na zunguluke mokili ezali malamu mais batu ya mokili bazali mabe tolinga kotiela baninga baposeta be basala nini ke bakoya donc ya pasi yango mona kete Héritier ko réfléchir toyemba makamwa monde pire à mesure au bakaniselaka bato le to ko mona lokola la petite sœur lokola babengi na kombo ya Lise oyo esengelaki bato bainterprétaki na ndenge moko ya mabe que accident Héritier alingaka sala be Héritier alingaka zongisa boye comment c'est fait-il que te alia orchestre mobima o azaka na souci na bango nana mais fur et à mesure que te bolingo pe kolinga ba pilier na ye o noso bazoki ba choc esengeli kolandela vraiment soit na bango vraiment à la loupe donc tant alandeli bango lobi to na moni vraiment hier to na moni malise na répétition ki azoro yemba et pesi pasi pesoni pe mana bato basalaka Héritier Watanabe ba campagne so azalaki sans foutis c'est lokola ba présent ba orchestre mosusu olingo komona lelo pasi oza na ndeko na biso Lise mais tant azongi déjà ba activité na vraiment Dieu a sali gloire na kati ya chemin de la gloire que komona susu la petite sœur Louise a kozwa temps ya kozongela nzela na ye o azwaka temps qui a s'exprimer on a ici tout le monde ou à cause de chance azala vraiment le 8 à cause de vraiment décidé mbongo na et comme a mukie sentiment et comme belé mbongo et comme na se sentiment et comme liko likolo parce que était tempa osani a sepela donc tempa ko sepela vraiment que était na yaki koyoka musique pe na bini pe na ça nini ke na sepeli vraiment que vraiment coup de chapeau vraiment na la team Wata vraiment tout le monde ou azava matin a raté te azwa matin à cause ba billet ne pona ebiki ba billet et que si la ava mais lolo to lingite comme que oye kolukaka billet les jours J osombango na $700 po ozwa na ota misombela avant po parce que esengo wana ekoyeba ndenge nini ya kopesa biso le meilleur donc ya mutu yango voilà connu à part le 8 juin toza na production
le 14 juin na kati ya Lubumbashi ba Lubumbashi ba la chemin de la gloire après mi ange mi démon o cartonaki ba Lubumbashi ba bengisi héritier na cadre ya chemin de la gloire au Kolobani. D'autre part na yebi ke bataloshi o bazali wana neti petit nga linga mingi linga mambula. Donc petit chiko poulu mais azara na bunya mais sora yebi ke te orchestre mon et ya akata ba misala arodala vraiment na pona ko sepelisa héritier o atana be na ndenge ya mboka wana na ke tout le monde na yebi ke te aza vraiment ke ya ko sepela déjà pour parce que héritier a déjà moto na nzela ya parcours héritier net na parcours ya musique aza na droit ko sala échec te aza na droit ko sala pe erreur te parce que ayebi ke mato ya ba kongomane lingara ni nini donc pour ya mutu ya vraiment yango wana vraiment to sopaka ba faire na yebi ke te bateau nyonso to akatanga bateau to akatanga ba rotala déjà ko sepela po parce que au moins déjà ko banda déjà ata le to le batabo il retient ko 4 chansons il y a retirada azui il y a mi 11 mi démon 4 azui il y a nani siko équation siko za siko na chemin de la gloire pour la nini buto linga mai mai buto so ata la novelas buto so ata la novelas buto so ata de la république buto so ata de la république buto so ata la biso lo ko la neti Adolfo donc ozo mona de lobby tange beta magi so te na ata la mawana mais ya passe na mona yaki ka hier na mona yaki ke ndeko na biso mususu mwasi nanu Jacques Love donc na mona ki ta fallait bazwaka bakomi ko sala intervention ya Jacques Love na ndeko na biso comment dirais-je ndeko na biso Anaclé abanda ko sala déjà intervention avoir na parce que tag Elise azalaki wana ya ko comprendre que il faut donc ba voix bateau ba yembaki ekenda lokola netisti studio yango na moni ke oya kokutana vraiment na héritier watanabe ba yeba ke ba kozama live ya studio bokomi tungisama eza playback désolé live parce que na répétition tout moi déjà erreur exacte comment c'est fait pour répétition dans boko décoller sur les simbité bo arrêter mais on a moni vraiment 18 ans que bato bazo kende ozo mona cohésion ya bato to asima en plus d'un mon orchestre on ba ba polyvalent comment que o azana santé ayena le accompagnement o akekuna na misolo o akebe nani na base o azui base o azui bena otala que tout le monde aza na polyvalent pe na do mona pe que bolingo ezali non na ba musicien de ba musicien c'est-à-dire bato ba betara non instrument bango ne ba benga ba musicien parce que tout le monde a jalousie ezate o ya beti apesi moninga o beta te o pesi bo o moninga beta o pesi dagela kisi kete bolingo pe mibeko pe na misa na misala donc on mona vraiment kete ko chapeau tout le monde a ba orchestre ndenge kendela tout le monde ke ko asindikis pona moninga fir à mesure expérience bazana on peut ba professionnel ndenge bazana kati orchestre wana yango zo mona dia ba cha ba déjà la ndenge zo ya zunguluki yango vraiment ke na pesi ba mbote na ngebele et pas ya Paul Ndaya vraiment kolo ayeba kozala na yo avec Tommy Lutala vraiment na musiko c'est na kata Bruxelles na Chichi Bachisa bokutana bosangisela nga biloko wana vraiment désolé à London na Paris 25 baye ba ko servir ngana la tango na nenga kicha na Kinshasa ça fait mbote na Mitterrand Champagne mama Olga Kabelo wa Mokonza Kabelo Mitterrand Champagne chungu wana fierité abana selembao Mitterrand Champagne c'est chungu oyo lo batinga lo ba Londres Mitterrand Champagne bien que Mitterrand Champagne chungu yo so katonga bongo ona zolo banoke Mitterrand o wera yemba no yango na zolo bakazi yo na fierité abana selembao OK d'accord très bien kolega yo moko pardon Conny voilà nous continuons toujours Conny baba qui tia date bakenso batie badate badouble ya Didas Arena betami tomoni double Stade de Martyrs mpe ezobetama batie mpe badate na nzela ya bamisien chrétien Moïse Ndi epa betaki Mike Kalamba mpe Zénith de Paris eza déjà dans 2 jours tomoni mpe abeta mpe Stade de Martyrs le 27 juillet tomoni mpe héritier atie na ye date te mabinose kaka ya kobeta na septembre 2023 na Paris 2023 sous et 2024 plutôt na Paris mais à PCC kate a type date au Kolobani. D'autre part batindaka mutu te atia date héritier tango bato balobi kete avai na poto atikeli kosundola marché lokola babengi lokola disque ya chemin de la gloire héritier azwaki ta ko réfléchir il faut tokoma na moment ya ba maison de disque ya minene na ba maison de production qui a minene fur et à mesure ya ko signer mokolo to babengi lokola contrat azui déjà makambo na ba précision nyonso to ba précaution tout abongisi na makambo nyonso to na nzela ya loyembo eloko nyonso ezalaka soki moto akoti studio azwaka pe te ya kopesa bato bazali place ya 10 000 personnes 11 000 personnes 15 000 personnes 40 000 personnes ba découvrir qualité
qui est musicien na le meilleur nini musicien osani akopesa bato donc ya mutuya ke yango wana yango mona ekete tanga avandaki ke aleki na bachaîne ya mindele on a chaîne ya mindele apeseli bango ma coup de chapeau batuni mais c'est les chanteurs makambo etali kaka disque batuni ete ke musicien songolo pakala kuna batuna yango te po baza basé na polémique te donc balobi ke musique émission ezali mpona makambo ya musique bakosola pe na makambo etali kaka na nzela ya loyembo yango mona eke azwaki temps ya koleka na tous les émission oyo tout bato ba revaka na ope bato pe bakimaka donc ya azwaki temps ya kozala wana azwi temps ya s'exprimer azwi temps ya kopesa toujours le meilleur ya mutu yango wana moni kete ba maison de disques wana et répondre comme côté la sukomi médecin mais maison de disques tout nié mais état que to bande kolando déjà à la lui poto kutra pe na pembe no mais Olympia na nyongo no bosali no ndenge abi Olympia na nyongo nango azela siko ngande na préciser temps nanga pe na pesa date to yeba ndenge ni kopesa le maire na bakongomani bon ba yebisi kete tokoke na makama minene siko toke na makama minene pona nini eloko ekomi kobebisa biso lelo mona moto akomi koyoka so na kobeta Zénith po parce que atala yango 7500 places mais à l'époque moto nyonso ando préféré beta Zénith mais na parcours ya musique donc Zénith wana ezali salle multique po moto asala nini abeta yango mais lelo okomona ke bobani na basala ba 15000 bobani na basala ba 30000 po bokita na se bokende siko wapi au cachot de site esani bon okita na se nzoka nde moto amataka 1 2 3 4 si okoma na 10 mais ntango bali na 10 ntango wanda okita na babenga yango chute empire donc outi na pasa 40000 oye na 15 oye na 13 obando sani obandi kokita po ni outi na sommet nzoka nde sommet wana soko beti yango ekomaka sikoyo ta ya reine donc eloko na beti siko nga na suki awa donc yo bandi obandi okita na sie siko seyani boza na bakalikili ya mabe ya kowela mokili eza fixe bata monene ya babitant de la terre bazanga mawa c'est ça le problème yango wana omoni kete ntango monsieur le chanteur atie date na ye kete le 15 atie na mois de septembre donc c'est-à-dire quoi ayebi oyo aza komibongisa ayebi oyo aza kopesa le meilleur ayebi oyo nyonso to kete bato balingaka latine po parce que na kati ya chemin de la gloire donc kuna mobola aza te po bayembi donc so ezali kete balhomme puissant kobanda na premier chanteur à part kaka bagénérique eza ya babola. C'est ça le problème encore. Quand générique, c'est-à-dire pour bayembi moto te ba se plaisir kaka. Ah OK d'accord. Koyemba komba moto kuna kata générique. Te ba boaki pe bato pe. Boaka bato ba générique ezali titre moko te ke bayembi moto. Donc ezali ke ba animateur ba sangani moto na moto apesi idée na ye, apesi bali na ye, moto apesi cri na ye. Mais nazolo parce qu'on a nzembo on a plus de 16 chansons. Ozomona ke bayembi bata solo tina suka donc c'est ça le problème na ningo préciser ba kombo te let's ngai. Naturellement fanatique à nzembo ya 2L. Déborah donc ezali nzembo moko elobaka quelque chose na makambo kilikili ndenge tani ndenge kendaka 2L. Donc vraiment merci monsieur le chanteur. Oyo eza banzembo moko bato bazala te sikoyo nalingaka sikoyo nzembo moko bayemba matembo radio moko etaka aveye okelanga solution matembo nzembo moko matembo moko bayemba wana epesaka nga mawa na bacoeur wana na ndenge bakendaka nango wana sikoyo na nzembo oyo ezalaka kete oyo ezalaka nzembo oyo ezalaka kete yango monike soki okende barepete be concert ono comprendre maloba ya mosusu oyo ezalaka te ya nikinia mama mwa basisi bakisi ezoluka nzembo se ya monganga bosemba nangalie mawa ngabi ezaka nde bopital zoka nde sikoyo soki okende na kati ya répétition okodécouvrir mais na kati ya disque soki obandi koyoka yango iyaka vraiment le 8 bokopane bamaloba nini monsieur de chanteur asani ki aloba na kati ya chemin de la gloire ya motu yango. Voilà, nous continuons toujours tout le monde a été Félix Bazokwatiaki Adidas Arena le 1er jour mais tobandaki kolandela mo évolution na bando ke mais sikoyo désolé non ceux qui artistes annoncé ça les a déjà 2 semaines 3 semaines ba musicien déjà ba libéré qui cherche déjà ba ki mais auto monde ba juste bien na des retours sur Cultura bazaka toujours na Kishasa ba lisha ba ute poto bayaki Cultura ba bazaka toujours na kati déjà eloko déjà malamu déjà ekozala pourquoi te le bibongo mais non ba d'autre part doso la ba okenda. D'autre part, on a sepelé déjà na courage à M. Lando, Félix Wazeko. Pourquoi on a sepelé nango? Ayebi komi pesa le meilleur, pe s'encourager.
na oyo nyonso alukaka kopesa le meilleur bato basala nini badécouvrir yango pourquoi bato balobaka na Félix Wazekwa oza leki na biso na kati na mindule mais ntango azwi chance mpe grâce ya kopesa bato le meilleur na ndenge ya milulu ya mindule vraiment nga nasengaka ye merci Wazekwa ye na nsima bato ebele na nsima bamanda shada bato songolo pakala oyo tokoki kotanga na bato mpe bakisaka ye kete toya mikolo na ye na makambo ya mindule mais soki otali mese Wazekwa okomprendre kete aya kuta bato na musiki mazali première noko oyo ekuta bato na musique abeti Olympia abeti Zénith abeti Martyr aya kobetela bato Adidas Arena etali Félix Wazekwa te ye andimi baengagement mpe ya kosigne mokoloto na kati ya Adidas Arena bino nde bakongomani boyeba nde kopesa ndeko Félix Wazekwa soni te niye makambo Wazekwa omo osala bato lwa kilo donc bato nyonso bakotia baconseil boye ekomi na to ya Wazekwa bozozela occasion de shit akoya mpo bobénéficie nini nzoka nini il faut kovaloriser culture congolaise ke liboso ekwesama na soni te mais bamisusu babi le moment oyo ezalaki ye falasa makambo wana ezalaki bamoment oyo abete ba et après bamoment ezalaki nde yango parce que na moment oyo babi Félix Wazekwa aza ya kokweya soki et après lelo oyo ezali ko lelo ebeti bacarton na babruxelles na balondres mpo nani baye kosavoure le passé na le présent donc oyo ya motu yake yango wana donc bato bakotala bolamu na yo na ndenge otali bato mosusu bakoloba mais ndeko na biso ya mwasi oyo ya pembe oyo vraiment tosepelaka na ye trop kala azalaki bien ndenge nini achangé donc ekotala bato mosusu moko akoluka témoigner mpo na yo te bolamu na ye kaka nasepela nango mpo na boye mbala moko ekundimba moko mabe na yo donc d'autre part ntango bino bolulukaka ete ntango bokoya wana ezwa tante ya kosala prestation na makambo ya minene soki etali ke yo nani basignature babiloko nyonso to wana boya wana bosavoure mpo parce que bato wana to bazwi ma oyo eza mafete mpo na parcours ya bacarrière na bango ya mutu yango wana bino bakongomani nde bosomba babie lokola ndeti bapegi kinzunga bajuvin sipanda baalegri ya makaya bagelor manganza baespe mavinga simao miezi motema cécile bosomba babillet boya koserve ve na biso ke Wazekwa teliko i prêtre motema ya Claudine Ebuka bozala wana Judith bongo motema ya Gigi Mulele bozala wana bamifeo vraiment na représenter mes condoléances na musika vraiment Charlie Kibaka Chimanga a ko perdre maman na ye mais vraiment mari to yebi ke mato kozala wana Olga Mbui vraiment toujours tozana bino ba bienvenue makanga toujours tozana bino to yebi kete ekenda batu etikala toujours batu wana zali maman na biso to koyeba kozala wana vraiment to lela na bino vraiment elongo po zalaki maman moko ya gentil maman moko ya balosambo ebele maman moko be ya malamu vraiment tozana na bino toujours tozana bino pe donc bino bato boza musika na yebi ke bienvenue makanga zawa to yeba programme soki ebimi po tozala ma to kunda ma mari vraiment na esengo nyonso pe na bimema nyonso to pourquoi to lebi bon bato nde batikeli mpo bayeba nde kosomba babiye lokola Patrick mabiala motema Aisha Kobi ya ndenge monganga bosomba babiye mpona Landu Félix ezala na Patrick Matena Fiston Matena Gelor Temo bozala wana surtout l'évêque Atese zala wana po parce que bapilier ya Tchanguma bazana l'évêque Atese motema Mélanie yo zali fieri oza vraiment lokola bato ya fierité ya Tchangu surtout Temo surtout Tomo motema ya Fatou Diengi vraiment espoir Angile bozala wana brother Mavinga motema ya Maria Midiengi donc bozala vraiment wana na bike nyonso tout vraiment et kozala vraiment toujours dans les bons pour na makamunyo tout et kende libo liboso donc to lingaka te ke ve na biso Wazekwa ayo karayo soni na courage à sanango boya ko savourer le passé na ye na le présent le meilleur après ça bino na le passé boya ko savourer na le présent donc ya mutuya ki yango wana to lingaka ko mélanger ba faire te kete ndeko no moko congolais do beta mais okangi maboko yo kanini yo na sepelaka vraiment lokola ndeko nanga vraiment ya Congo ya ngambu lokola la bière de Lix la Beja base gare du nord vraiment na yebi ki ozala vraiment motema monene okozala wana tel lisusu na kati ya lule na romona lokola déjà que ndeko nanga vraiment Edi Mosengo avec Hervé Falanga mbongo na mbongo mosolo restaurant afro meat donc bozala vraiment wana na yebi ke makamunyo to ekende toujours vraiment dans les bons tant on beta batu na nga wana na bakete na la musala bango donc boss papi matalatala il faut na tala calendrier ne akozala ou akozala te donc c'est ça le problème pour parce que il y a azali vraiment ami ya diama papi matalatala matos azali vraiment ami ya diama kalikila diama na poto pa balansaka donc poto ko memanga na dépense mais côté na osala ma diama et ko pesa nga les meilleurs pour lobina zala makasi oya ko tia temina papi matalatala osani akweya voilà ça une date comme pe na suka déjà
tobaki mambo Bordeaux ya Fally Ipupa tomoni azokabola ba billet pas bateau na kati ya Château Rouge mais chose grave etika jamais osalema tomoni azosala ngo okolobani. D'autre part, topesaka chance nga alingaka te ke nakendaka na baquerelle tokenda biloko mo mpo ekoaboutir biso na rien. Olobi makambo oyo nyonso tout temps ozolinga ofaire chier Fally Ipupa, ofaire chier Héritier Watanabe, ofaire chier Ferré, ofaire chier Fabregas. Plus tard baolemba ntango bakolemba sikoyo yo olingaki okaso de shit bakwea sikoyo ntango bakolemba bato mosusu bakosala continuité est ce que bozala malamu. C'est ça le problème yango omonaka nga nayelaka na makambo mosusu soki odéborde na bato na yo musicien te naoya koprécise na clétique yo na nzela sikoyo ekanga kola orchestre po parce que po yo botikeli eta adéborde na bakomba baorchestre ya mosusu nzoka nde bapilie wana fale baye bakotia makele déjà na moment oyo me bavandi fixe nzoka nde makambo ya Bordeaux ezali makambo ya lieu ezali na mboka lokola neti ya bamifi omba wana bacharli chimanga chibaka bajiliti bongo bagigi mulele batoto baza wana bayeba kotia maboko na bango bado pembele misalanga boza wana bino nyonso bamilitant mokanya donc nayebi okozala bien okozala te moi je ne sais pas pese na ngai mama tanya bambote ebele na mosika ozali na bana o 4 vraiment mito mokanya bana 4 na kati ya mboka vraiment te topesa biloko wana ntongo bike bazokabola babie nga na moni te ebongaka tomoni kazokabola babie soki omonaki deya sikoyo te na temps fort oyeba kotiango vo parce que na kolinga te naloba eloko oyo nga na moni te po parce que nga nasalaka baintervention oyo nga na moni c'est ça le problème yango wana mpe lelo oyo ozomonaka bato balobelaka ndeko na biso Fally Ipupa bavandi nye nzoka nde moment oyo bayeba déjà kotia bato pression oyo baza na Europe kuna po bayeba kosomba babillet na makambo nyonso tout. Merci encore na moi de ndeko na ngai de faire egola na ndenge ke ya Genève Arena ndenge eza wana kete Charlie Malula Fisson Malula Immortel Lili Meya mabanza ozala vraiment wana na taille lisusu ambassadeur Monsinga zala wana Héritier Ivari zala wana Trésor Efface ozala wana Paki mabanza bozala wana Hakim Prince de Lausanne olataka na Paris mais Suisse ezali mboka na o beta forum mais bato ba comprendre yete qui est Hakim Prince de Lausanne Kilumbu donc natalaka lisusu tant na monaka déjà Fili Alekanda wana 1996 yo yebi déjà so na beti déjà briefing wana oyebi makambo déjà oza déjà natif ya ngirengi to de la fière na yo mais yo lingaka trop forme beta forme pe na ndenge Suisse bato ba comprendre yete qui est Hakim Prince de Lausanne vraiment qui n'a pas sous force et pas Aimé Cacherel. Donc bozala vraiment wana yebi ke date comme na biso déjà na suka déjà to se séparer déjà. Vraiment merci encore na bato nyo tout bazili bakoro la na connaissance na vinga. Merci encore na Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila bana mami Milisha Lutadila amigo Jen Lutadila pesa nga mbote belé et pas Pepe Fataki boss papi matalata la matos Aimé Koukou le nécessaire motema ya Sam Koukou kola za na Jean-Claude Bimbango Joke Kembilo na pesa bambote Trésor Lokombe na pesa bambote vona donc kolo ayeba kozala na yo Volfikani Kizo Lokonda zala toujours yo na pesi mino bambote belé Chiraki Nikita Cardozo Pegi Kinzunga Chichi Batista zwa vraiment kita pembe vanda liboso na nga po sali sarangai vraiment que kolo aza na yo vraiment papa yo Trésor Bango zala toujours yo vraiment que grand-père Gauthier Mouté bayebi sa vova yo kadudu yo kapitu kinzeni pera kitala molobela bana Fokobel vraiment tino nzengi na pesi bambote na musiko zali Serge Fataki zala toujours wana ke kolo ayeba kozala na bino vraiment Belinda lita mwasi nzambe to kobongisa makambo wana joli mbala joli zola zala wana vraiment Zeze Kembi na pesi bambote na musika oyo zali na simbala vraiment toujours yo dali vraiment natif ya ngiringiri na simbala misu minene me ya lolendo vraiment kolo ayeba kozala na MC Jansi musika na Portugal papa chéri ya Luanda zala toujours yo Patrick Difwana Mandela Wesson et Alino Cabo Verdeano Daning Vula zala toujours wana ke na hôtel la susukete Adonis Katendi dato bongisa makamunya tout vraiment et ozala biso toujours bien Pichu Jembo yebisa boss Emilio Zola Orodezo ayebisa maître vraiment Adolphe vraiment makamunya tout ezala vraiment bien ke Konistar asuki na vraiment awa po toki na mamu mingi te nazangi ka batuni bale fona bakisa donc tondre otala déjà na moi déjà dodo mazita motema Valentine Maziza na kata Bilbao ya salamboka na ye alinga ba vraiment te akima na ye makambo ba Paris po aza vraiment monta ou na kata Paris mais tanga créer nzela na ye wana ayebiti na vraiment chama sunda motema mire eleka vient na nga bibora miango bikunku Pascal Yombe 001 bozala toujours wana yebi ke makambo nyonso tout ezala bien Milanda
Saint-Bovic, vraiment. vraiment. Voilà, Parce que aux on a battu dans monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup, Germine Debo, avec ta caméra. Quant à moi, votre humble servante, dès lors, nous se retrouve à la prochaine. Merci et bye bye.